Bonjour, bonjour, bonsoir, partout vous êtes dans le monde, je vous salue, partout vous êtes. Aujourd'hui, je vais essayer de faire une petite analyse concernant cette polémique entre Ferregola na Fally Ipupa. En tout cas, nalingaka vraiment kokota na babiloko wana te, mais ça fait mal parfois de voir que une grande star comme Ferregola, comme ici le rôle à papier, mutu nyonso atelemi abandi koloba di n'importe quoi le concernant, et ça fait mal de voir que bato baza pembeni ya Fally Ipupa oyo azali pe star na biso ya mboka na biso, baza ko se permettre koloba di n'importe quoi concernant cette grande star avec une voix adorable. Oyo, il est peut-être après Papa Wemba Nengi, Papa Wemba Kenda, il est les seules personnes. Il est vraiment la seule personne dans la communauté na biso aza na voix douce. Lokola o ya Ferregola, biso soto yebi yango. Voilà, mais il y a polémique moko eso salema entre ba musiciens mibale wana. Batu nyoso bazoloba parce que bato bazala pembeni ya Fally baza ko traiter Ferregola de n'importe quoi, d'un bourrique d'ailleurs, ken piana loba ki yango que Ferregola aza bourrique. En tout cas, na linga okota vraiment na ba polémique ya buzoba te. Na linga okota penza na ba biloko ya pamba te. Na yaka nanga pona pesa conseil. Soki na moni bazo monela mutu moko boeme. Et pas ya Fally ya Ferre. J'ai l'impression que ça devient trop. Tina niveau ya un petit chroniqueur abenga un grand musicien comme Ferregola a traité de bourrique. Donc, ça devient trop quoi. Donc, au vanda kaboué total, au moment où, toza quand même na moi voix, auto qui collègue la poto pe sapé et au yabiso message. En tout cas, j'étais choquée et c'est pas pour la première fois que bazo traité de n'importe quoi. Tout le monde qui, je crois, l'air moi si oh grâce mbisi boko libre sanga na otanga ba kombo ya bato mais je n'ai rien à foutre avec ni avec personne, mais na otanga ba kombo na bango. Parce que baza bato batanga makana na nini na biso na communauté. Grâce mbizi abandai ko finga Ferregola. A finga Ferregola makasi. Makasi que je me posais des questions, je dis hein, est-ce que ba congolais na ba congolaise bazo mona eloko yo. Donc ata ba finga mutu bongo te, a finga Ferregola na modèle moko. Moi ça me faisait trop mal. Mais na bando lingana kota na buzobate, na bando lingana kota na buzobate. Mais aujourd'hui, je me suis décidé vraiment de parler un peu. Vous allez m'excuser, aujourd'hui, je vais parler un peu sur cette situation, sur ces problèmes. Grâce à Mbizi a finga Ferregola na modèle moko. Et puis, ce qui a souki ici, ce qui a sisi, ko finga na souka, apesi Fally Ipupa mbote. Le ce qui a fingi Ferregola, fingi. Les racines ici na souka, il faut appeler ça. Fally Ipupa mbote. Et tout le monde a bandé au monde en haut. Et ça passait. Moi, ça me faisait mal. En tant qu'une Congolaise, ça me faisait trop mal. Trop mal. Polémique musique intimité à mutu. Ko finga mutu ti na niveau nyoso. Donc cette fille-là, a salaki, a fingaki, Ferregola tina niveau nyoso. Et puis, na mona teke mutu azo se respecte, mutu normal. To tika no ba kronifuat, mutu normal kake atelemi abandi pe koloba. Batu lokola babiso. Que tu ne dépends de personne, mutu moko ko futa yote. Ozo salango pona amour ya batu na amour ya pays na yo par exemple. Ozo salango pona ke ba futi yote ke mutomoko a sombi yote. Ozo salango parce que o monike bazo exagérer ko finga mutomoko. Natala tina ndenge mwana mwasi wana alemba ye moko. A finga Ferregola na ndenge nyoso mutomoko a ebisa elogote. En tout cas moi j'avais mal tout le temps. Et puis vous allez m'excuser depuis wana natala penza lisusu grâce mbizité. C'était trop. O wana leki. Et puis à chaque fois, si elle finit à injurier la star de notre pays, après si
apesi Fally Ipupa mbote. Na même vidéo. Mais ça ne dérangeait pas, ça passait. Après, Tomoni, Gloria Olanga bandi. Yena Mark Kaouz bawele la ki soki nini. Mwana mwasi wana alokota fere gola. Non, na mona bongote. Afinga fere gola na modele nyonso. Et moi, je vous dis la vérité, sans vous mentir, je plairais parfois, ça me faisait mal. J'aime la musique de cet homme-là. Na linga musique ya fere gola makasi. Ezalaka te ya tia boezong sa boeti. Ezalaka musique moko neti ba okozonga maboko pamba wana. Donc ça édifie parfois. Et puis sa voix d'or là. Et puis c'est un Congolais comme moi. Mais une Congolaise s'est permis pour baswani na Mark Kaouz oyo azape faire gola te. Kaka po azala pembeni ya faire gola. Cette fille-là a finga faire gola na modèle moko boé. J'avais mal. J'avais vraiment mal. J'avais mal à chaque fois. J'avais mal. J'ai parlé bien avec Gloria Olanga, mais les rabandés ko finga faire gola. Je crois depuis lors na solola na tiko benga été. Je l'appelais avant na tiko benga esouté. Et ça langa passe moko boy en tant que maman. Ça langa passe moko boy. Comment bozo finga ka mutu moko. Et puis lui aussi quand il finissait abando pe ça Fally Ipupa mbote. Siko toke ko kota siko na batu oyo penza bao ba finga ka ya tout droit boy et puis ba finga tout droit mutu nyonso ayebi ke ba finga ka faire gola parce que baza batu ya Fally Ipupa. Eza Manike de John na Ken Piana. Manike de John c'est une maman, moi je la respecte par rapport à ça parce que c'est une maman na mona bana na ye, na mona ndenge ya présentaka bana na ye. Non, mais c'est une grande maman. Aza maman il faut vraiment ami pe sa respect parce que eza na misala mususu oki otala ko lobit bana na ngai bakoli na oki sala so eloko te. Na oki sala so eloko te. Na landa témoignage ya mwasi moko awa azalaki chel oya ba vitrine wana. Mais là ramona ki fille na ye ko kisi 16 ans. Et puis fille ne aye na copain na ndako. A témoigner kango na ba télévision allemande. Alobi le ramoni mwana na ye ya mwasi aye na copain à liboso na ndako na 16 ans. Et ce jour-là qu'elle a pris la décision de ne plus ko sala musala wana parce que akoya ko tomber mukolo mususu na copain ya mwana na ye. Donc mwana mwasi en tant que maman, l'air bana no bazokola et tinda ka biso peto kola. Tinda biso peto kola. Donc otali mwana nga komi weno ko sala subu eti. Mais ce que je ne comprends pas souvent chez Manike de John, que je salue en passant, afinga ka faire, c'est comme si aza na banati. Parce que omi tiano na place ya maman à faire. Omi tiano na place ka maman à faire gola. Ngana kamwaka, ole bo finga mutu ke miziki na yo eza bien te. Bo finga ka biloko ya nzoto. C'est comme si okoki ko sala mutu. C'est là où ça fait mal. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Là, je viens faire un peu, je viens faire cette vidéo pour na couper sa main forte dans cet homme-là qui est Fere Gola, un vrai musicien, un grand musicien de notre pays. Voilà. Maman a finga ka Fere. Oh ben, je à la kisaka Jonathan, que je salue aussi en passant, son fils. Donc, on a mis tout là pourquoi maman a vendu nanda côté. Po ezana msala mtuso kota lobi no ono sala isusute na sala oyo. Pona respect ya bana nanga par exemple. Mais par rapport à Jonathan, Manike n'a plus le droit de passer na ba micro ya ko finga. Auko ça ne ba analyse. Auko ça ne ba analyse, ça va. Mais modèle ana finga kawana non. En tant qu'une maman, ça ne concorde plus, ça ne concorde même pas. Azana bana maye le prince wana mwana wana omona za poli hein. Les rebazaki na bakili kili na bango wana au monde apesa que elle se respectait, il se respectait pardon et puis atena ba propos moko ya mabete. Ngana mitu na parfois cette maman comment elle a pu ko enfanter bana oyo bazana respect boy. Mais elle-même elle déborde parfois.
Ernyo sauté, mais parfois vraiment maniqué, surtout na problème à faire rigola, na comprena rangote, ayembele banzembo ya demukuse, bande kona, le natala ba vidéo bongo na kitambango na ba commentaire, pour natala quand même, ba congolaise, na ba congolais oya solo, ba lobinin. Parce que sans vous mentir, pour connaître une communauté, okoye ba bango à partir ya ba YouTube na bango. Okoye ba bango à partir ya ba Facebook na bango. Et là, on ni bango ba traitaka. Po ye ba muto za la bongo. Mais oya biso au moins besoin na koti na ba commentaire, au moins na ka kende na ye bongo. Il y a personne qui dit à cette dame là, cette maman là, que tu dois te respecter, tu es une maman. Tu exagères. Et puis, ceux qui ont tourné à zo fingele nini elote, ba yebanite ke boye, rien, ba ku feli pe eloko mote. Marcaus aza falite, aza fait rigolate. Mais bino ceux qui bo fingi fait rigola, ceux qui batu bazongi si bolobi eza falite. Mais ceux qui Marcaus aye ko répondre biloko bino bo finga ki patron na bino siko bolokoti bino nyoso fait rigola. Donc moi na comprena eloko wana te na communauté nanga. Donc cette maman là manique vraiment ndenge afinga ka faire rigola elekelanga. Moi je dis on doit réfléchir quand même. Faut tozala quand même bato hein. To réfléchira ka parfois na makambo tozo sala. Parce que ceux qui maman okomi déjà na bana ndenge wana ya mikolo okomi koko aza koko parce que bana na ye babota déjà. Jonathan aza na bana pe. Donc okomi koko ya bana moko boye, il faut boye ba côté à limite parce que ba ba valeur à mutu par rapport à biloko bi makana munoko na ye. Po kitoko côté de présenter à mutu. Pour na koyeba une femme de valeur. To un homme ezaka par rapport na ba dire na ye, par rapport na ba acte na ye, par rapport na ba action na ye, par rapport na ba biloko azo bimisa na munoko, surtout la bouche là. Et c'est ça, biso masumu mingi. Et puis, ekitsa batu makasi. Bouche no ko kitsa ko pe o matisa yo. Je ne comprends pas pourquoi cette maman prend son temps vraiment et a ko finga ka faire rigola. Et puis, mutu moko te a telemela kango. Parce que to yebi bien ce que to telemeli eloko esi laka. Mutu moko a telemela kango te. Ces grands musiciens là a sala bango eloko te, un grand parmi les grands du Congo. Si on regarde même bien, il peut être le premier. Na génération, Kofi. Il peut être le premier, il sait chanter. C'est un chanteur et Akobo Tama. C'est un génie de la musique. Fait rigola. Mais, maman a Kofi, ngaye de moukou, c'est pas quoi. C'est comme si elle était 2 mètres. A Kofi, ngaye, tu à niveau 0. Oko tanga ba commentaire, tu verras personne qui dit quoi que ce soit. Personne. Ken Piana, ça m'étonne. Comment on a Ken Piana azo finga nana boduga kutu alobango ke batia yo place moko boye po finga kabato oto yebi bien nana buduga boli bisanga so no tanga comme on est bien te moi si ya ba proche ya Fally Ipupa le bazao sala babado so na sonana ena Ken Piana alobaki yango o ba placer au quelque part kaka po finga la kamutu bato ça confirme déjà que Fally Ken Piana fingi la kaibato parce que nana aza ya kati ya ndako alobaki ya aza ya kati penza kati ya Fally mais alobaki yango ke batio quelque peu pour fingi la mutu bato et puis bato no so ba yebike aza pembeni ya Fally pona mafinga akolokota faire rigola a fingi tina niveau ya kobenga ye burike le mot burike wana yango etindinga na tele maliboso na bino na osala vidéo oyo bande konanga moi ça m'a fait mal. On doit intervenir sur ça, on peut pas laisser ça comme ça, on peut pas continuer nako saboter une autre grande star comme ça. On peut pas être là en train de regarder sans réagir. Parce que même dans la Bible, comment ce que mon muto sala di sumo ko pesie conseil yo moko pe ozo sumuka. Ba lo bakango pe na ba leta na biso awa non assistance à la personne en danger. Parce que niveau oyo na bandela kibino na ba grâce mbisi ba gloire olangi ba Ken Piana ba maman comment elle s'appelle ici maman Maniké. Et aujourd'hui parce que mutumoko aza ko intervenir te mutumoko abebisa bango tete bozo lekisate le Ken Piana se permet ba finga kutuna maman nae Ken Piana se permet aujourd'hui à ko benga faire rigola bourrique.
un chronifoite. Non, bandeko, to tika babiloko wana, ya kozala ka plancher na côté moko, eza malamu te. Eza malamu te. Il faut vraiment, naza komeka ko faire passer message oyo, na bandeko na nga nyonso oyo, bazaka na moi possibilité oyo, ya ko faire attendre voir na bango. Please. On doit aider cet homme-là. Parce que attends même azo lobate, mais ça lui fait mal. Aza mutu. Mutu ba dénigrer le col à faire gola na communauté na biso azate. Il est dénigré, mais c'est un homme fort. C'est un grand musicien, Yakobo Tama. Et qu'on continue à boiter. Moi, je sais que Marc Kaouzouana a répondu à Kande Bango. Aya Kande na droit de réponse. Ceux qui Bango basali ba analyse na Bango. Ma Vincent Chilouzi na papa ya munene ya théâtre wana. Ceux qui basali ba analyse na Bango ba fingi. Et tu vas voir d'un coup Marc Kaouzi a obligé à défendre Moutoura Bango. L'air à quoi défendre les babandi koloba oh baba le côté sikoyo faire gola. Exacte que ceux qui Moutoura répondent à kabinote nde a komizo banabino non. Non vraiment, non bandeko. Non. Non. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça bandeko nangai. To bande komona a boko limbi sanga Karine Mokonzi limbi sanga mabele je t'aime beaucoup na tia kombono na kati ya video nanga oyo limbi sanga makasi Karine Mokonzi nangai l'air Karine bande ko déborder na bande mona mututu atie video mututu ako poster pona nini même na bato ba ko tinda bato lelo ba fingama l'air Karine bande lokota bango to bande ko yoka bango lisusu te. Mais lelo tere vite, Karine aya na poto, ale ba créer bato pona ko finga ka faire gola. Non. Parfois na kanisa ka fi wana no bino, c'est que Karine abandaki akangaki penza ki chasa mobimba, kangaki nini oyo. YouTube na biso communauté. Bato ba komo tinda bato lelo babande ko yoka na isusu te. Karine akomisa ibango tina suka. Et lelo, la fille a pris la décision, elle dit, ezalaka ndenge tozokola, ozokola sape makanisi, ozokola pe na ba idée. Yango ba lobaka ko zala développer. Ko développer ba idée et puis ko continuer ko changer puis pas muto ko tika la bébé ta. Amoni a changer na ye ba vision, abanda ko sala ne ba makamune azo sala ba life na yo sala kitoko makasi. Et aujourd'hui là, comme il y a tiki ba bezwana si quoi muto bande ko fingela yeke azo finga ye muto anande azongi si quoi en actualité ko finga musicien mususu ko fingi sa musicien mususu parce que muto moko te ko yebisanga ke fali ayebite makambo ezo le kakuna ayebi yango avant que je continue na koloba fali hein na tiele bino nano moi voice oyo voilà avant na continuer na pesi ma solo ya journal c'est d'abord mbote mingi voice on a zu yango epa na ye na tiela bino ngona no boyoka avant na continuer siko Là, on compte que la yébiété, la paix sera fait, la été fait, la monnaie va retourner à terre pour les appels congolaises, il y a 3 avis. Là, la congolaise qui ça pété. Les Ezalaka jamais mouillé. Surtout analyse de ma bouteille, parce que la version, Ezalaka, tu es dans mon cas. Azo na comédie na e ka critique on ba ka baninga na mona na notion ndima na yoki area komio ya la chaîne d'adju ba mbele beza so d'adju on a dit dorika dans la minute de actualité fallait accompagner ma série fallait accompagner ma JB na ba kofi na wa wera so ko tanga ma kofi ya ka pona solité dans la minute de fallait accompagner ma mission surtout la musique ni avec la musique ni qui tombe c'est la dingue na yi ngapi na hafa na musique na yi ba on ki ma kasi papa. Voilà, nangina katana nonke bande konanga nazui voice e pa ya masolo ya journal c'est parce que c'était vraiment intéressant na lobby boye nazongi siko e pa ya fali ozande kona biso congolais to lingaka yo mingi oza star na biso
Moi, personnellement, comme vient de dire cette femme-là, je te connais pas. Na yebi fali, na tiko kuta na yete, na mona ekane bat noso ba mona kay na télévision. Mais quand même, moni ba dire à mutu nde tindaka ba respecter mutu. Nde na lobaki na débit. Comment se fait-il bat noso bazala pembeni na yo, ba yaka directement ba bandi ko finga Ferregola. Et puis opekisa abangote. Pourquoi ça? Les Karine bande ko finga mutu nyonso apekisa Karine, Karine ayoka pe atika. Mais comment okoki ko pekisa batu mutu nyonso za pembeni na yo fo finga Ferregola. Na ebite soki bo wele la kanini mutu ango pe a répondre yote. Mais otinda aka batu. Ce qui est grave. Na voice na yo o utiko na ni na life na o utiko sala awa o tangi bakomba ba musicien. O tangi bakomba ba musicien. Ba oyo ba soutenir ki peut-être yo po lero bande ko luka o beta concert na yo wana. Batu lokola ba héritier po solo baki yango a soutenir ki yo yango wana o tangi kombo na ye. O tangi kombo ya mwana mwasi oyo Kisinjora mbala moko Kisinjora leki. To mona place Kisinjora finga Ferregola te. Mbala moko alokoti Ferregola. Donc c'est comme si elle a vraiment consigne. Si tu n'es pas dans ça, alors il faut payer ça batouanat. Pour bango un petit dieu. Donc il faut payer ça bango. Kisinjora wana bazoyi bakutu ba stratégie ya Fally Ipupa te. Fally Ipupa yebi bien que Kisinjora a yebi ko sala marketing. Album na ya liboso na 2006 wana soki yokana kindenge yokana kiwana soki yokana kiwana parce que Kisinjora sala ki marketing. L'air Kisinjora zonge pa héritier bandi o sala marketing ya ni ange ni démon, mi ange mi démon. Ba moko aye tanga kombo na ye Kisinjora beli mbala moko liboma. Donc ezan ndenge ya ko récupérer bino ba récupérer bino mais bino boye bate. Mais na mitunaka pourquoi Fally Ipupa a sala rabiloko wana? Et puis ça kaye vraiment nini? Et puis ça kaye nini? Ofandelika mutu ango pe azongisela bino te me ba finga ke kaka na kombo na yo. Mutu afingi puis atangi yo. Mutu afingi et puis to yebi ba 12 na bino ndenge zalaka. Mutu afingi et puis atangi yo donc a remercier yo. Et ça malamu c'est dit à quoi tout ça là? Donc olinga kaka yo zala mutu aliboso donc number one le king soki le nini wana. Pona nini? Zala le king na ona na côté na yo. Mais pourquoi qu'on récupère ka batu baninga? On récupère maman nani Kisinjora wana. Ça fait 13 ans le laka. Olimbi c'était. Mais l'air comme moni awake. Azo la penza promotion makasi. Ya mi ange mi démon on récupérer. Juste pour ozala kaka wana. Oyebi, eza biloko mususu ba trishaka ngote. Eza lokwa musique. Ba trishaka ngote. Parce que ceux qui te font d'ici Ferregola awa, te font d'ici yo awa na musique. Mais vraiment sans te mentir, na ndenge ya mabete. Pona za mama na finga batute na denigra batute. Mais na ndenge ya mabete congolais nyo soye biango. Et puis monde entier ye biango. Au télé matin, na musique katolo baka na musique liboso ya Ferregola au télé matin, Fally. Na nzembo nini? À part Liputa, il y a aujourd'hui je sais pas combien d'années. À part Liputa, na nzembo nini? Tokos? Soki tokos, soki babiloko nini wana. Aime-moi. Salanga ikoti sanga soki nini wana. Eloko moko musique moko oki koyoka ngona ba parents na yo te. Na bana no peso ki ba koli. Bana to zana bango ya ba 16 ans na bandako oki oyoka na ye musique wana te. Donc na yo na Ferregola, Fally na Ferregola na musique, tolo ba na musique na koyeba na te. Parce que mutuloko na Ferregola force akanete. Parce qu'il est sûr d'ailleurs de lui-même, il est sûr de lui. Il est sûr de sa musique. Okoko na niveau ya Ferregola na musique te Fally. To zala nano batu penda to lo ba penda na ndenge ya bolingo ndenge to linga mboka na biso. Na musique, to lo ba na musique na koyeba na te na musique. Oko telema na Ferregola te Fally Ipupa. Yo oza mutu o forsaka na yo o forsaka o tokaka na ba porte o kendaka o frappe na porte.
O balma balobaka wer bietet dem wieder gegeben. Wer sucht, der wieder finden. Wer anklopft, der wieder aufgetan. Ndeyo. Donc celui qui frappe, on la rapporte. Celui qui demande, on lui donne. C'est ce que toi tu fais. Yo, obeta kano ba porte nyoso. Yango esali yo visibilité, mais exacte que vraiment na musique, non. Parce que même na famille, ezakana bana misusu, bazalaka mayele, et puis bana misusu bazalaka banzunzu. Mwana msusu penzo mwana za mayele makasi, mais asili si classe, azane na musala ne normal. Mais mwana msusu aza nzunzu. Azane nzunzu, titi, simbaka na ye, asalaka na ye ba commerce, mwana ti akomi pe likonzi ya famille. O mutu mayele aza pembeni wana. Yo zanzunzu mais na musique oleki faire rigola te. Na musique vraiment boye ntuki penza to fandisi musique boye. Que album penza e olbimisi album nzembo moko penza e kangi monde entier et puis etikali na mitu ya bato. Ezate ke e kangi après 3 mois bato babo sanité. Que e kangi penza tala si mazonga mutu tu ayebi yango. Même na mwana obota malelo. Et puis tala album wana ebimaka. Banzembo ya bongo. Oza nango te fali. Oza na voix na yo normal. Oh, muto mona penza ke o forcer po yimba. Ozo forcer na yo parce que ozo lukela yango vi na yo yango wana, musala no yango wana, boulot no yango wana. Mais ce qui fait rigoler zo mbati sans qu'il ne force pas. Il ne force pas. A force kanete aza na voix na angélique. Pour na voix vraiment aleki yo, pour na musique fali. Fait rigoler aleki yo musika. Pekisa kabana wana. Pekisa bango. Ya malamu te moni ezo sopande yo. Ezo lakisa ke ezo kipe mutu moko boya kipaka no yo pete. Ezo sopa yo makasi. Oza le king non? Ezo sopa yo. Bosi ko mona place fait rigoler mi pesi kombo. Jésus de nuance batu nde ba pesa yango. Yo moko mi bandi Mobutu, yo moko king, yo moko soki aigle, kaka yo moko. Batu pe bakipaka, a kipe na epe yote. Ba album ebimaka batu ba bini tellement bêtise eze belé na kati au monde après 2 mois 3 mois. Nye, mutu nyo so abosani. Mais malgré ça combo omi bambi. Batu pe bakipaka ite. Donc laisse moninga tranquille. Yebisa batu no batika faire rigola tranquille. Pona nini boye? Tina niveau ya Ken Piana obenga e bourrique. Mais lui il sait chanter plus que toi fali. Ezate ke po obeta ka ba porte nyonso ba fongolela ka yo pe nde okomi musicien ya c'est pas ya top non. Non. Obeta no musique na yo to boite, obeta no musique na yo, ezape mabete eza bien, mais ce qui to comparer yo na faire rigola leki yo na musique. Faire rigoler les qui ont musique na musique fali pour pas pardon. Yebisa bambulumbulu na obati ka faire ko. Po eko koma lobby azui tension akufi et comme auto comme regretter pas ni. Papa wemba akenda na voix angélique to mona muto remplacer yete. Tikela biso faire rigoler bete la biso musique kitoko. Ya yo eza mabete na lobby tike musique no eza mabe. Mais batu na obati ka ye po yepe aza na place na ye, aza vraiment na place na communauté. Donc oyeba ke oza selte, aza na place na communauté. Oh na mona ki na nini na yo wana comment on appelle ça? Live na yo wana ba musicien mususu soki ba uti na orchestre, ba finga ka bakolo ba orchestre place ba uti. Eza importante, est-ce que ngana finga nani? Papa, bo uta na orchestre pe moko te? Yo yebi mafinga batuna kanano yo yebi oza bana wenge te fo tuna bana wenge lere faire rigola bima bafinga ye nini te batinda batu ka ndenge yozo tinda ba Ken Piana wana batinda batu bafinga ye makasi afinga pe Weranson te abimisa nzembo atiaka figura moko mutu wango akokani na Weranson et puis azo raconter testament vie na ye azo raconter vie na ye histoire ya vie na ye na kati ya nzembo wana. Afinga ete ke ye moko aleki na television bandi ko finga Weranson. Siko yo finga te mais tala nano combien de mbulo fandaki ozolo bana na kofite. Tu as fait des années au bandolo bisana na kofite? Eza ndenge moko te. Siko soki yo
finga kite ye abimisa ki nzembo atie figurant akokani na Weranson o yebi combien de fois ba finga mwana mobali wana yo ba finga yo te lero uta na quartier la te ba finga yo te okima kutu na contre zaki na no silite ba finga yo te mais ye tala ba video ezali ba finga ye makasi siko asalika histoire ya vina ye atie figura ya elongi ya jibempia ya Weranson ndeko finga o penza yo penzo ko lexango na live na yo donc ozo encourager batu ba finga ye po ya finga ki Weranson na ba bitum na ba ninyo na ba corona o vraiment batu balingi na bango kimia batu no so ba komo sambela communauté musu batu bo senga na ba pardon bino bozo ya kana ba polémique pona nini na yo kaki ke yo zalaki kakipaka kokolo so kakipaka kokolo o boki kakipaka nini o fongoli kakipaka kokolo pona moninga to lingana ko bazo finga moninga na kombo na yo epi bato bazalaka pembeni na yo Nana Buduga a confirmé yango que Ken Piana ya pembeni no pona mafinga alobango il y a pas longtemps après concert na yo et puis la même personne se permet ya kofinga faire gola après live na yo wanozo lo baba musicien ba finga ka place bauta yo finga te me bauta na orchestre mon côté chaque orchestre ezana ndenge fonctionne ka oyebi wengete wengeza na ba 12 oyebi ba finga e combien po aya ko répondre na nzembo wana boni boko moninga zo kipe yo tozo kangama na ye kaka pona nini botika faire gola ko biso to linga musique na ye to linga ka antake congolais ndenge moko to linga ka ndenge moko pe to linga ka faire gola botika e kimia ko bo pesa e kimia ko po anini boye asali vraiment nini po boko mseti na niveau wana parce que ndenge yoza mobutu na batu o ba fingela ka yo wana soki ka oyebisi bango un moke mutu akofinga na kokabele isu $50 te bako tika kofinga fali mutu ya mbongo alobaka mingi te. Mbongo impose ka silence moko tu peux pas t'imaginer. Mutu mbongo aloba te. Bozo se débrouiller bino so bozo luka po sunga ba famille na bino. Mutu mbongo aloba te. Mbongo impose ka silence. Mbongo mbongo impose ka silence. Soki ozala na niveau wana ya kofuta batu po ba finga moninga. C'est que au combina nous te yo mutoza aigle comment ozo kipe batu bazana azo yemba ne banzembo na ye muto préparer album ne bolingi bo déstabiliser kaka boye pona nini eza baje ya Fally Ipupa oko limbisa nga ponga na lobango na ba fan ne boko limbisa nga na lobango parce que il faut to yebisa na ka vérité ceux qui tozo lobana te yango mona makambo na biso ebongate Fally Ipupa ezali antuko ko limbisa nga na lobango eza ndenge na yo banda kala oluka baninga nyoso batikala na se yo zala mutu ya likolo oh bakosaka na tirte parce que batie ka nzembo no boye batie nzembo ya faire gola leki yo musika na koyemba nazolo ba bien na koyemba papa okyo bota bana bana nzunzu bazali bano baza mayele pe bavanda na bango bazali mutu na mutu na ndenge na kumbela ka vi na ye akolanda rythme na yo te jamais Ausa la vie na ye na ndenge na ye. Yo uza soki na banda bani ndenge batu na yo bazo loboza na bambongo zani. Me fanda na mbongo na yo. Aye ko senga yo mbongo te. Kaka po a participa ki na batu bande ko encourager o beta le 28 février te. Yango ano o tindi batu no so ba finga ye pona nini. O récupérer kutuna ski sinjora kaka po promotion ya mi ange mi demo e ça le maté. Bango sko ndenge ba réfléchira te albamoni yango normal. Eza normal te Fally. Kaka baninga no soka badinda da dindeza la kaka yo. Fabregas aye pa na yo, Fabregas lelo aza wapi. Ayo kamakali susu te po nini. Lelo ozo benda héritier pembeni na yo. Après lo bitoko yo ke so héritier te. Pona nini ba comportement ya boye. Yo ozo mona mboka ngo mobimbeza kana eza na musicien moko. Kaka yende top, kaka yende boye. Po nini. Pona nini? Musique ezaka art ya combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille et puis chacun a sa façon d'écouter de la musique. Mutu mtaza na oreille na ye. Eza na batu balinga musique na ye, eza batu balinga musique na yo. Donc oki kozala te ke oza le premier ya banani.
Na examen nini bosali? Kaka ndenge omila tsaki couronne yo moko okomi king, kaka yo moko pe kaka okomi aigle, kaka yo moko oza Mobutu. Mais oyebi ndenge Mobutu asuka? Po nini boye? Laissez les autres respirer. Mutra mutazo mene vi na ye na ndenge na ye. Bomi tiaka pe na place ya mama ya mwana mobali wana. Bomi tiaka na place ya mama ya wera ya Feregola. Pona nini boye? Hein? Pona nini? Batu ba utanga ba orchestre, ba finga ba kolo ba orchestre. Pona nini? Mais yo finga te, mais vanda wana, o finga te, c'est tout, c'est ta vie. Chacun mène sa vie de sa manière, de sa façon. Laisse-les tranquilles. Bokanga na Feregola boye pona nini? Po ba mbulumbulu na wana nyoso ba Vincent ba tout ça ba Ken Piana ba manike tout ça la okyo kanisa bango minoko. Oyebisi bango na ko pesa bino $20 na pesa abino te, botika mwana batu. Ba kotika être tranquille. Fali mtu ambongo alobanga mingi te. Ngala kesa kika kipaka kokoloano oko nini oko fana nango donc osala ki yango pona Karine. Do bando banga Karine mokonzi. Lea zae na kine ndo tia kika kipaka kokolo. Po abanda iko mema yo world. Awa Karine atiki mwana batu jete sali la utie, atiki ne makambo ya buzoba wana al. Yo siko fongoli siko kakipaka kokolo otie lango epaya, okisiko ko fongoli lango epaya Feregola. Mutu abatu aloba nete. Pani bokanga na Fereboy ko? Fali, on t'aime beaucoup, on aime ta musique, mais tika Feregola beta pe musique nae. Tika Feregola tranquille. Yebisa bambulumbulu na oba tika Feregola. Musique ebeta makandenge mokote, mutu mtoza na modene abetaka. Yaza mwana wenge yo uti no na quartier la te. Siko bo wele laka nini? Otika batu ba finga e pourquoi? Po esala yo nini? E bakselo nini? Oza déjà king. E bakselo nini? Fali mtu ambongo aloba ate. Mbongo epesa mutu kilo moko boye. Batu ambongo baloba mingi te. Mbongo esisa batu maloba na munoko. Mbongo elinga makelele te. Place mbongo ezali eyebanaka makelele ezala te. Calme. J'espère que aussi au kota na bureau place ba teka ka ba diamant. Kuna ezalaka ba koma kaka. Po diamant linga makelele te. Botika Feregola ko, botika être tranquille. Fali yebisa batu na yo ba Ken Piana. Azala burik, ye Ken Piana sala nini. Mutu oyo za burik te ko fana ka sima mutu o jembela mutu na vi oyo nzamba pesa bisunso mutu oso aza makolo mibale mutu mibale okipe ko luka oyo yo vi azo lukate azo jembela yo epi azo benga musicien oyo ayebani monde atie awo benga ye burik balobaka omoni mwana no soki azo finga ba voisin ko sepela te po lobby ya ko finga yo mutu aza na lolemo facile ya ko finga batia ka pembeni te lobby ya ko finga yo. Il faut que ça batu wana bati ko finga fere. Bobeta musique moko te. Ya beta ka rumba, vraie rumba congolaise. Bobeta musique moko te. Bobeta musique moko te. Boza pe na voix moko te. Boza na voix moko te. Boza pe na rythme moko te. Mutula mtu beta musique na ye ndenge na ye. Mais pourquoi bazo finga, ba finga la biso ye. Et puis au vendre et puis à ton nom. Azape kongole lokola o makila o ezotanga na nzoto na yo o ezoleka na nzoto na yo ende ezoleka na nzoto na yo pourquoi ba finga kai et puis on te sali à la fin na suka vidéo on t'envoie des dédicaces et tu trouves ça normal ba to ba finga o lobby baba ndoko ka Karine mokonzi Karine o limbi sanga ndeko na ngai o limbi sanga mwana na ngai leki na ngai o limbi sanga le na tia kongo na kati ya vidéo ba tu nyoso na bazo finga Feregola le baba ndoko ka Karine na yo okangaka deja kakipaka kokolo pona kobanga ka mutu moko. Donc babimela baninga pombate. Babimela baninga pombate za malamu te. Pekisa bambulumbulu ana batika Feregola tranquille. Batika Feregola tranquille. Ça fait mal de voir ça. Et ça ko honorer na yo pété. Ça ne t'honore pas. Ezo honorer yo te. Limbi sanga ina analyse nanga oyo. Ke naza mopanzi. Parce que ça fait mal de voir ça. Qu'un grand musicien, comme Feregola, un grand musicien textuellement comme yo, un grand musicien lokola yo. Kofi Ayembango, hein? Celui qui est seul va vite, mais à deux, on va plus loin. Ce que vous avez dit, yo moko kende mbang, mais ce qui vous a dit, boko koma musika bozo yeba kute bobe tabino masolo. Zela ngoni nango kenda kaka yo moko lingi mutute. Et puis ozo créer ka bazizani kaka pot des autres kota pona nini. Pona nini yaya, pona nini.
oza déjà king siko ozotala bato ya nsima poani bato ya pamba wana oyo bengi baza bato ya modèle na te tika bango botika faire tranquille pardon bolimbisanga bandeko peut-être j'ai crié sur cette vidéo botika faire tranquille botike tranquille asala musique ne bino bosala oyo ya bino merci beaucoup